Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Na kuma kumelibana po vitu vya pasi. Ufanye pa kamarada mama na biso. Magia pe biso nda kwa kulala me. Kulieza ya pasi. Na moni siko mutakokabela pina na famille azate. Yango tindange na bimalibanda na linga mibali. Nakayi kupasa dono ke mutepa mibali yango wanopesa ambo mobo ya biesu na kangana nde kuna ngai. Tukuna mobala ngo piso basenyi ozwa kapo esungaka kapolia ngai na kolia na ngai na nde kunataka banaka mai fo somba. Yango tinanga na kuma na mona lala ngapenda ku. Mo pina bengi na ngai ya te posi na bengi ya osirika. Mo pina kina lai na ngali banda. Mbala mpepa zo misana mbo mobo ya pimo mbo zo 3000 bafuta mo. Mwapi emono wabete makoloka pona zonga na 3000 fana esungangana ya na ngai. Usuna bina matela o moto kwa moto kuma she. Mobeta kama koloti na kutana ya tambona kuna zunya ya komi koloba. Bon, liwa ya mama biso mama abela te. Mama lala kabwe alamuki te. Ti to ba famille na ye na famille papa basale ba programme ba yo ko mama. C'est comme butu. Tokuta mama bele mo po ke pena mobali boy. Tant bokene be kuna bozonga abo komi kuna ba dimisilo manja abalukeliyo. Mona komo swani sayo awo akompolo bele oyibiye. Koso meki na butona umipe ko cha ngai nde na kope ko beta yo pe abomi achiki wana. Yango skoyo ememaki na petit sœur na ngai akomi mutalu yenge kwa nini via passe tandolia na passe vraiment ma nyonso te komela biso vraiment passe. Yango le kinanga mwasi yango akomi boye akomi mutia ba tenti na mutu donc akomi ko pexe kwa nini pa ayo bela Tiber. To bando ke na hôpital ya minene ando za bakisime changement pende zale kate ti bayo tinda biso na kabinda place baketa ba maladie ya Tiber esimbe kate donc tinde pa papa abela bongo ba famille na ya ta mutu moko atikala ko ya na ndako te kara papa na biso bana père anyoka maki na maladie wana Tiber kara na biso bana. Le pina be mutuna ali pina rit pina lonzo mito pina classe. Non dima. Non c'est pela makas azweli ngana apesi nde alilo azweli pina classe apesi pende bunga bongo ba komo de buye. Et to pina na place na biso mi poto za biso mi balé. Vous pina place na biso mi balé. Et ça la bien makas. Alongola na bi ona za po vie ona za pina. Kanda nzambe etalisi ngai ete aza tata ya bana itike lokola bino nde bozambe papa na bino ezali nzambe parce que tala malgré quelque soit circonstance ya vie obomene me nzambe wana azopesa bino kaka bomoi chaque jour sante oza nango oyo eza bana mosusu ya baza na bakati ya bafamille ya malamu po baza na mbongo baza na sante ya lolenge oyo yango nga na kosenga yo antake mosala ya nzambe moni vi wana banda kosala comme étant vie ya pasi po sala kindumba po zwa mbongo po bolia na kosenga yo otika yango na soki otiki yango je crois nzambe o apesaka solution akozwa charge ya bina. S'il vous plaît, aujourd'hui bravo Jésus c'est différent. S'il vous plaît, venez à aide boya na obenga bino avec l'amour du Christ, s'il vous plaît. J'ai de larmes aux yeux. Na yo raposa na lela ne naza. Ami so etambolanga. S'il vous plaît, naza vraiment na besoin ya aide na bino. Naza vraiment na besoin aide na bino.
tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, ketch, frais scolaires. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre bazosonga classe. Ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza innocent balingaka te ke baparent na bango bakufa me nzambe moto adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Bravo Jésus. Cette émission qui vous ressemble, émission d'écho, ekokani na yo, ekokani na ngai, ekokani na biso nyonso, faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo Jésus. Bravo Jésus. Le but de cette émission, c'est réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Le Christ revient bientôt. Répentez-nous, confessez nos péchés et que vous allez vraiment mal. J'aime souvent dire que vous êtes à la biso, vous êtes dans l'histoire à Bandeko. Peut-être au Salimabe Kolekandeko yo. Oyibaki, au soki mosia moninga, au eskrokaki, au bomaki, au saki ba pacte diabolique, au kotaki ndako anganga. Le moment est venu à écoutant peut-être l'histoire yandeko, au se repentir et kozala malamu mingi. Bravo Jésus, Jésus-Christ le chemin de la vie et de la vérité. Lorsqu'il la lumière de Christ et kotala banda ko bandeko nyo surtout bazolanda biso. Car c'est Dieu qui sonde le cœur et les reins. Il y a eu un problème. Il y a moko na moko. J'espère que Nzambe la ngai ape sa papa moko la nanga kimia, maman moko la nanga kimia, elenge moko zo la nanga kimia, couple moko zo la nanga kimia kati na kolo Yesu Christ Masia. Merci beaucoup na équipe technique Momba Chebiso Télévision. Merci à toi les certifiés d'Elige Monsolon. Merci à toi Elias Sinandungu na Pesiombote na Busante Bokulaka Vieux Ors na Tombele Losako Papa Ousmane Bokulaka na benge noko na ngai na Pesiombote Maman Bertha Mesa toujours ko benganga Mama Wechi Losako na zongseli Losako no yango wana Losako na Papa Ndoma Losako na bandeko nyonso bona na biso na Ituru partout ba noko na biso o ba kolanda biso ya ba province moko na pesibino en tout cas ba Losako chez biso Wendier ezali disponible pour Nabiso. En tout cas, vous en avez besoin ça la maman surprise, noko, fiancé, parents, bana, je sais pas, babo kilo. En tout cas, ne manquez pas appeler chez Biso Wende. En tout cas, tu continues de l'article, prix, continue de l'article, lingi, tu continues de l'osso, foufou, miliki, poisson. Pourquoi pas nyon surtout oyo lingi, tu continues de l'oyango et que vous allez mal. Je pense que l'émission dernière, Papa Chikaleki, pour na kosenga aide. En tout cas, tosengi le sungi tosengi en tout cas, aidez-nous. Bientôt là, déjà après Sibiso 3 semaines, je pense. Il faut to quitter Fiki parce que l'État alinga sa musa ane na kata Fiki. En tout cas, chaîne à télévision, ils ont l'espace à monnaie, pour nos espace à monnaie, et c'est peut-être par mois $1000, 750, 800. En tout cas, bah garantie c'est plus 4, 5. En tout cas, $100 na yo, $50, $10, $1000, $2000. Je pense que maman m'a pas colo ba non, on a joué charge. Non, paie ça peut-être $5000 pour na émission na so Bravo Jésus. En tout cas, soyez les qualités et ko handicapé biso soki to zui ndaku le plus vite possible et lisungi na yo et ko sala biso bien. Soutenez aussi orphelinat vida de orphelinat plutôt, excusez-moi, en tout cas, excusez-moi encore, Fondation Maman Sheila Mwanda, en tout cas, vous soutenir Maman Mokwa Boboto, ya bolingo, vous soutenir Bana, et que ça mala mingi, en tout cas, Papa Thomas, na pesi mbote. Mbote, Maman Wichi. Boni.
nzamba lola azobatela. nzambe azola azobatela. En tout cas va tokota na prière na tokota na lisolo na biso oyo tolingi tosechange na bana na biso parce que nakobenga bango bana nazomona bango déjà vers village baza déjà bana tamba biso na prière. Merci beaucoup. Bayaya tosambela tobondeli. Nzambe ya lola Yesu Kristo topesi yo merci. Merci pona immensité ya bolingo na yo olakisaka biso mikolo nyonso. Totangami lelo parmi batu ya bomoi. Ezali pona bolamu na biso te. Ezali pete po toleki bayeba kufi na bolamu. Mais ezali pona ngolu pe mawa na yo oyo sopi likolo ya bomoi na biso. Yango tolobi no merci na ngonga oyo. Tika ete bonzambe na yo ezala na biso na émission oyo nkolo Yesu. Banda na biso lokola Alpha, enchemine na biso lokola Emmanuel, pe okoma na biso na suka lokola Omega. Mosantu na lola na sengi ete présence na yo ezala kati na biso. Molimo mosantu na yo oyo apesaka solution nkolo Yesu azala na biso pona kopesa biso bavoi ya solution na kati ya makambo nyonso tokopartage na kati ya esika oyo tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Papa Thomas Boni, j'espère qu'il n'a pas ça qui ont beauté. Oui. Boni musala nzambe. Nzambe mukolo elanga azobatela musala na ye. Biso lokola ba instrument, lokola ba oyo bazali ba esclave ya musala oyo. Tozo sala ngoka lolenge nzamba zotinda biso to sala. OK, voilà. Merci beaucoup. Je pense que l'émission dernière il y a une histoire très touchante. Oui. Très, très, très touchant. Et surtout, moi, j'avais vu la fille. Ma parole est touchée. Azolo balobi, ceux qui alimbisi maman. Est-ce que ceux qui alimbisi maman, est-ce que maman est capable à cause pour me mêler mon bali, ou ya violé, ou ya chezemi. Tu sais, comment ça s'est passé? La famille, parce que bah quand même pas qu'on s'exprime au plateau. En tout cas, au gérer Maonde. Oui. J'étais de même avis avec la fille. Pourquoi? Parce que au-delà de tout, aboyi abokola mwana oyo ayebi papa na été. OK. C'est pour cela ya moi pesa ki maman comme condition. Abi na limbisi na ngayo. Mais j'aimerais au moins lokola yo mutozaki à la base ya ko planifier mayenyon ya mabe komela kinga au moins namona ne fiske mutu o azaki auteur ya viol nanga. Je crois yango pe kozala moko ya ba solution ou peut-être e ko apaiser makanisi na ye. Mais papa Thomas tokende na moi réflexion musika. Oh, et salami est un crime. Oui, c'est un crime. Peut-être l'auteur y a likambo ce qui a mon ami comme Nzambe na biso aza le Dieu de justice. Je crois que mutu oyo asali mabe, je crois akotikala jamais kozala impuni. Nzambe na lolenge ne ya bonzambe, je crois akopesa ye mbano na ye concernant oyo ya mabe asali. Papa Thomas, est-ce que le papa en question de la fille, parce que en suivant l'histoire va nous dire que non, oui. Et là peut-être la relation avec a brisée, bien séparée à cause de cet acte que la fille avait posé à Zuizem. Maintenant, est-ce que papa n'a pas autant ayo qui est-ce qu'il a pardonné maman wana? Est-ce que papa n'a pas autant qui ayo qui est-ce que a roti ka mobali wana malgré sous la demande de sa fille que mobali wana ya? Est-ce que ça la possible? Ce qui peut bon sans toutefois kangisa. Ce qui n'a poussé dans la réflexion musika na bina kota au moins atana makanisi ya la fille, je crois que koluka mona mutu azaki à la hauteur ya mutu aza à l'auteur ya viol nae, je crois ils a pour faire punir ye. OK. Donc à cause de la lobby en sagement pour
po toyeba te mais oyo mpe nakoki koloba eza mpona bandeko na biso mibali toluka misala oyo eza dini oyo ekofuta o mbongo ya malamu. Namoni te esika moko te oyo moto akotikala kozwa mbongo ya lolenge oyo pe ali yango na kimia nyonso. Eza bajare ya bambongo omonaka bato alobi nazwaki mbongo ebele me na ndenge esilinga na comprendre te. Or so tali origine to source ya mbongo wana ezaki ya makambo ya mabe. Bakoya kobenga yo no abize ndeko mwasi ne fiske pona mbongo mobo o kutu la plupart pe ya mbongo wana so landi mama weche omona ke eza ba mbongo oyo defa basisa onka na baba na ba ambiance donc eza ba mbongo mobo jamais na tikala komona mutu aza mbongo ya lolenge wana atonga nango eloko mobo to atikata quelque chose oyo kwa assuré elembo ekotikala lobi na lobi egangaka non tellement eza ba mbongo ya mabenga na kobenga ngo en quelque sorte que eza ba mbongo ya makila. Mbongo makila bino bato boko kina paka bato boko viola ka bana bato na babalabala boko tira ka bato ba drogue pour que bo mbongo pour satisfaire car juste ba besoin na bino to ba désir na bino ce n'est pas bon. Tout se repentir et aux amala. Papa, j'aimerais mieux que tant tout nos sous une petite question pour que nous soyons bayaya. Tous et kotiwana parce qu'il y a eu la jalousie. Oui. Jalousie nde mutu ezala metteur en scène ya makambo. Pourquoi jalousie? Parce que so tali au-delà de tout notre mama yambi azaki mwana muke obokoli mwana na lolenge na yo abokoli ye ti akomi jeune fille boye eza mama mutu abokoli ye beaucoup plus ba mama bakometaka ba acte oyo parce que bakanisaka na makanisi na bango ke mwana oyo aza reflet direct ya mama na ye. Donc akomisa mwana mobali ne mbanda na ye. Donc amona bon toke na wana jaka mbanda. C'est ça. Donc soko amona mwana ya mobali na ye ya mwasi azomone lokola mbanda. Do ya mona ke ye nde mutu akosala ke mobali na nga zonga na mama na ye. Na mama na ye. Ndenge mokili baloba ke bolingo wa mwana esila. Esila te. Donc ata na likambo moko papa na mama bozalaka obligé à kovanda ensemble pour basolo na likambo mwana wana. OK. Lokola sentiment pe ekipa nango esika te des fois ezala ba misusu bazalaki relation ezalaka pe restaurer à cause ya bana. D'accord. Donc mama nakobenga on a ignorance croyant que eza garde-fou o azui. Donc amoni que il faut na écarter mwana oyo o yanga azwa les devant or il n'était pas encore les moments. Un conseil rapidement. Un conseil par rapport à Batou, ou peut-être on va se retrouver dans la même situation. Un conseil et puis un mot par rapport à résumer mon quoi par rapport à l'amour. Merci beaucoup. Ndenge Biblia ezotalisa biso que l'amour supporte tout. Nga des fois nazwaka exemple ya kolo na biso Yesu. Bible ezotalisa biso na Philippiens elobi esengeli tozala na ba sentiment lolenge moko na Yesu. Donc en quelque sorte bazo englober na oyo tobengi mo humilité. Donc esengi ke mona muninga na yo lokola aza au-dessus na yo. Yango mona ke epesa force ya ke affection ekola isu na kati ya bato. Parce que beaucoup plus bato bakoma beaucoup plus na posa ya ye kaka azwa. Bien sûr, tu es na mokili pona ko réussir, tu es na mokili pona ko sala makambo tozo sala et avancer kende liboso, mais esengeli même à chaque fois tant ozo avancer, lukaka pe obwaka lisu na muninga. Très bien. Est-ce que azana kati ya pasi to azana kati ya esengolo lenge moko ngape nazo sepela. Donc tellement jalousie et c'est jaki na mutema ya mama, nga je parie que mama uta tangwa yaki libala eke akutaki ke mwana o aza mwana ya mbanda.
donc dès kokola ya mwana je crois maman abanda kotala mwana déjà na lisu na liswa mabe. oh diable lokola détectaka na kati ya mutu ayebi ke mutu oyo bilembo na ngai eza. OK. Donc c'est que ngai fona siéger na kati ya mutu oyo tango na ko siéger c'est que il faut na sala pe makambu na nga emonana yango zomona cause. D'accord. Merci beaucoup, Papa Thomas. Je pense que prochainement. Mais Papa Thomas, il y a trop à dire, hein, parce que prochainement, oui, maman est posé trop de problèmes. Surtout nous, les femmes, surtout Kouti Mobalina Bana. C'est tout un problème. Tout un problème. Tout un problème. Nasi maman moi zola nanga rosa la roloba marambu contraire na ona lobati. Atozo la kisabolingo nengeni les gens voient que bolingo eza. Mais en toi, osaka nelo moro boye. Maman wechi nakata o muke pardon. Mais okobeta lisolo ya bolingo tant que bilembo nango ezomona na te. Bolingo nini yango yo kopesa na mutu tandis que ozana ba méfiance to ba makamusu même ndenge baloba ke ce qui amour et contrôle te nyonso wana. Mais na kati ya bolingo tango bolingo ezali esengeli juste kopesa mutu par na ye lolenge esengeli ndenge nzamba pesi biso to sa. OK. Abi linga moninga na o lokola yo milinga. Lokola yo olinga komisala mabete. Boni osala ndeko no mabe. Voilà. Merci beaucoup Papa Thomas, je pense que nazongela yo. Merci beaucoup. Yaya la grande. Bonjour. Loba moi makasi. Papa Thomas talela un micro. Talela un micro aideye. OK. Au sande to matiel nga moi voix na yo muke. Au puis au salinde tikandenga asimbi micro poto capter yo bien. Je sais que peut-être oyeli likamba pasi. Mais essayez à ko tozalawa. Boni. Bien nangula nzambe. Kombo nani? Kombo nanga Ange. Ange. D'accord. Yaya Boni. Kombo nani? Ah, ya Ange, ya Rite. Ya Ange, ya Rite. OK, Papa Thomas, tala na micro. Aidez Yaya. Merci beaucoup. Ya Ange. Nini ememi ah. Bon. Elo ememi nga awo ezaka ke na histoire mo ya passe pona vie na nga na eleki na nga Rite. Ah, ya Rite azaleki na yo. Oui. OK. Non, micro ça nango bien. Allez-y. Zano mwa kimia muke loba na. Neka juste pona tase bino pona mikobetla bino mwa histoire muke ya vie na biso. Toaki na lupango na biso na papa na mama. Mama yo kufa. Après temps papa susu ayo kufa. Bande kwa papa baboto biso lupango babengani biso libanda lupango. Babengi biso toza bandoki biso batolie ndewo na bonga mbala to bandoki. Oh. Tokomo ofanda pa camarade ya mama apesi biso esika olala. Mais na o etali kolia kolata makambo nyonso dépend kapa na biso moko. Siko yango natali petite sœur nanga ana mwana muke makasi ana 16 ans akata classe kako banda papa na mama bakufa asukia na 4e yo na yeko senga lisungi pa bravo Jésus emeko aider biso na leki nanga mwasi asisa classe elukela mpe mwa eloko mo boye mpona komodebrouye mpo ekomo edi nga na leki nanga mwasi yango na ye osenga lisungi awa viki natala baémission oyo mingi yango na ye osenga lisungi na bravo Jésus ede biso nga na leki nanga mwasi na posa donc azwa ata diplôme ya pamba asimba na mabonde nga na simbango yo na ye osenga lisungi bo ede biso. Ya Ange, merci beaucoup Toyokio. Papa kufe na nini? Mama beli nini? Papa kufi nini? Bon, se retrouver malamment comme par camarade. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que Bon. famille ça kamounene. Ce qui a ta papa kufi, maman kufi, banoko baza, papa kotu baza, batama si baza. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Nino ele kanaki.
bon liwa ya mama biso mama abela te mama lalaka boye alamuki te ti to ba famille na ye na famille ya papa basali ba programme bayo kunda mama ti papa yo tikala papa ayo bela Tiber to bando ke na hôpital ya minene ando za bakisi me changement mpenza ezalaka te ti bayo tinda biso na kabinda place batreta bamaladi ya Tiber esimbeka te donc tinde papa abela bongo bafamille na ye ata mutu moko atikala koya na ndako te kaka papa na biso bana na ndenge kolambela pere na biso ndenge ezalaka bamaladi wana ipare ezalaka kotangese donc père azalaki na basali na ye moko oyo etali bakopo balutu ya ye moko ti père anyokwamaki na maladi wana Tiber kaka na biso bana ata ni ndeko ne oyo ndenge ezalaka tozobelisa ndeko ata tour badon mutu atikala koya te ti papa ayo kufa akake père akati to telefone na famille na yeke ndeko na bino awa kufi ti bayaki wana basali baprogramme nyonso to bakundi kokundaka bazokunda papa babengani ngai na leki na nga mwasi libanda lupango toza bandoki biso tolie ndeko na bango mobali ko mutu azwa biso camarade ya mama nde mutu azwa biso abomba biso na ndako ne apesa biso esika olala me oyo etali ke kolia kolata bamamu nyonso to biso moko yango sikoyo ememaki na petit sere na ngai akomi mutu aloyenge mpo anini vi ya pasi toandolia na pasi vraiment mamu nyonso to ekomela biso vraiment pasi yango na leki na nga mwasi yango akomi boye akomi motia batentire na mutu donc akomi kopexe mpo anini vi ya pasi yango siko toye na bravo Jésus bomi koede biso bosoutenir biso vraiment mpo bino bosungaka bana yo fele donc botika biso te boede biso tosenga vraiment lisungi na bino eza bien so boede biso petit sere na nga asisa ata classe azwa ata diplôme esa biso bien mpe nzambe aotika bino te akosunga bino kaka yango mpe toyosenga lisungi epa ya bino bomi koede biso ya ange nayoki mwa mpasi moke bakanga bino bandoki bakende na bino na eglize babande kosispete bino kaka pamba boyemba mo bakangi bino bandoki to ndeni non tokende biso na eglize te bango kobanda papa abanda kobela donc banda mama akufa liwa briske mama kaka nde akufaka liwa ya briske bongo abela te lo moto alali kabo alamuki te basispete biso deja ske toza bandoki ti nde na papa ayaki obela oyo biso kaka bandoki ti mpe nde ayaki kokufa batambolaki te mpo baverifie bielo mo te donc kokundaka bakunda ye papa na retour na bango babengami biso libanda donc biso mpe vike baage eza nanu tomonaka ke mpo to bando wela basala papa na bango donc toa na makasi wana te totikali na biso babwaki biso libanda donc tokomaki na vi moko boloka bafazese ko camarade ya mama atali kake bana camarade na nga akufa tika nazwa bango napesa bango te esika ya olala ndapia biso esika ya olala kolia mamu nyonso to biso moko yango siko toosenga lisungi boede biso botika biso te boede biso vraiment makasi lisungi na bino esala biso bien. Merci beaucoup ya Ange. Ya Rite. Dejo bando lela boy na mona kundeni na sola na ote pourquoi za bala ozobima libanda ndenge ya lobi ozobima libanda nini ebimisio libanda mama nazala mingi oloba te ndeko nanga mpe epesa epasi mpo nakoloba te lelo mpona koma libanda eza maloba epusa bani oloba epesa esansi mpasi nalela kaka. Allez-y parce que
mpona bato baya na aide esengeli bacomprendre mpasi nini ozobika nini okutana nango libanda pourkui esaliki okóma na vie wana parce que yaya alobi kolia bino moko nini ememi yo libanda c'est pas parce que kaka bozangi kolia allez-y sors bimisa tout ce que tu ressens toi bimisa Oui. Nakoma kobima libanda po. matisa mwa micro no boye Nakoma kobima libanda po vite ovive eza pasi. Tovandi epa camarade mama na biso. Magi ape biso ndako ya kolala me kolia eza ya pasi. Namoni siko mutu akokabelanga mpena na famille aza te. Yango etinda yange nabima libanda nalinga mibali. Nakai kutu pasi leo noke ngute pa mibali yango banopesa ambo moba ya biesu ngaka ngai na ndeko na ngai. Kuna mobala ngo peso basenyi ozwa kapo esungaka takolia ngai na kolia na ngai na ndeko nataka kobanaka mai faut somba nyoso savon il faut somba kapo so za na mbongo to sombela ngo nani yango tindanga na koma na mona lala nga penda kuti mo pina bengi na ngai ya te posi na bengi ya osilika mo pina kina lai na ngai libanda mbala mpe pa zongisa na mbongo mo ba pe mo mbongo bozwa 3000 fa futa moto mo pe mona obeta makolo kapo na zonga na 3000 fa na esunga ngana ya na ngai posi na bina matela moto pa moto koma cher na obeta kama koloti nena kutana ya tambo na mo pe na zonga ya komi koloba ya no sani sona bimite nana opesa biso yango moninga na koma na ka via libanda nakabisala nga pe susukite nakoma na ka tenti seki pe mon o edimine mona chesi tenti na mususu po monga ba plante ya kolia kuteza to boya osala suki OK ke kuna bo 3000 fa 2000 francs mbo ba meshe koma cher mona ko na tika suki na ka bo so tenti ke dimine na batisi ndo monto koma vika kotambola tuzana no baka tuyana famille te famille na ka ndeko na nga o ndo mo tuvanda kabisa mibale nakuta kuti ba ona nakuta ngapo ba pesa so ndako ulala ponga misala nga via libanda ka ya mutalala ni na ndako nga kuti via libanda ka yona sengi oza maila usunga biso na ndeko na nga nga kwa yana nga ipsenga ipazongisa nga class na boy na nga iti bombo siko omi tu na mbongo ngo euta wapi nakoma na ka via libanda ngakuna prefere ndawa na kuti nakutanga yana nga mutavanda hakuna na tambo na ibi yana nga avanda kuna abetele tu nga via nga libanda bongisa mwa micro ya rit bina nga ya libanda nga prefere na kuti na va libanda po papa zati mama zati mpe suna tambo libanda na butu mutu so kabla ngo so 1000 francs mutu pa ko kabela nga 2000 francs na tongo na bete yana nga tu saka benga ti 3000 na koza pe 1500 na tike yana nga mapina tike na 1500 vinya soto continue ka via ngwana siko yaya lobi ozonga classe mais yo oza ko se demander mbongo euta wapi c'est ça oui etungisa makasi po yaya sala na ite ngape na wakana sala ka kindumba na oui c'est ça sala ka kindumba sala kindumba ngape kindumba kuna efuta la ngate siko mbonga classe ngo euta no wapo euta siko yarit ba difficulté ni no okutana nango na balabala na butu est-ce que ba jeune fille à âge no pe bazali okutana pe na bango ba kamuni na mabe parce que kotambola na butu déjà kozwa mibali na butu c'est pas facile okutana na nini ba conséquences ni ya mabe okutana nango mama nakutana na makambo ebele moi kutu eza nango bien mutu mususu alinga osala likambu obanga bato bazana me butu te c'est comme butu tokutana makambo ebele mo po okepe na mobali boye ntango bokene mpe kuna bozonga bokomi kuna babimiseli yo manjaka balukeli yo omona komi oswanisa yo akomi mpe olobele oyibi ye poso meki na butu wana omini mpe kotia ngai nde nako mpe kobeta yo mpe abomi atiki yo wana ntango mpo omoni mpe mobali ako mosimo mpo okena yo ke mpo oluka mpe mobali no mosusu oza na vote bosei na ndenge ya kimia oyo ozala leki oyo ya pomba soki mpe akobeta yo
abetu atika simi ndela ke nakutana makambo ebele baninga nanga mpe baza na bango mo mpe biso mpe basi na basi toyinanaka mo mpe boke kuna boye soki bamono siko mibali baoyelo mingi baninga bakoma oyoka kanda oyo ndeni baninga mibali baoyaka apa na oboye mo mpe so oye na mbongo na bo baninga bani basi basangani mpe otokabola soko oboye mpe boye obundi ka bongo puis na butu eza pena mabe makasi. Ok, Yarit, nanina tout le monde na moko parce que ya ange alobi azana besoin donc en tout cas bande konanga bravo Jésus aujourd'hui c'est différent hein? En tout cas c'est vraiment différent eza pena problème à bana na biso en tout cas nga mambo ya bana surtout so na mona bango boye et ça la nga pasi comme la jeune fille à son âge 16 ans donc il y a à cause attend so ils belé 18 ans 19. Oui. Na habité na tourné âge mais so ils belé c'est 18 ans 19. Je pense que Roman a déjà bana âge déjà ba vie ba sala boue c'est très compliqué. Très compliqué biso pe to na ba bana auto bomba to bokola. Yarit. Est-ce que les lots ceux qui vraiment lisungi parce que so goûter ba bala. Est-ce que ceux qui lisungi les lots na bravo Jésus. Ozonga classe otika mobulu otika via libanda via mibali. Oui maman. Le pena be mutu pena abi pena rit pena lonzongi so pena classe. Non ndima. Non c'est pena makasi azwelinga na apesi nde lelo azongi singa classe apesi pende kunga bo mo ba komo débrouiller. OK. Et to ko pena na place na biso bipo to za biso mibale. Ko pena na place na biso mibale. Et ça la bien makasi. Alongola na vie on a za po vie on a za pena na koloba pe mingi te po makambe be to kutana nango ya mabe so pena longoni nga pena na vie wana na ko pena so kukipe na ye au kipenga na ndeko nanga na boya kwani eza pe déjà na ba soda ba dérangeable na butu bazio pe boisson elo. Oui mo pe boke pena pena kopi pe boye ba soda pe bakangi yo saba ko kango bongo baba ko impe siko fuye lisusu mo psi ba mamono pe na téléphone ba botoli yo boni pena mbongo saela ki yango musana butu ba botoli yo bakangi yo mo pe emola na kashi ngasu no tasu ko laisinga ata ulaisinga na kashi na beti na in semaine na ngala mtobenga ti mtobiso pas ça na mtobimisa ngala na ko vanda na ngaka kuna boti mo be ba kumu déranger bino parce que mo ba auto bima na bino lisusu soda abotolo téléphone apa sengi so abima yo lisusu kuta makambe be na ba sudani ba nyokola bitu makati biso stali ka mbongo na yo ekomine kute pena na soda ko neti ni batambula mulongo na ba musaba onka ko botola to pote kiteti ba betio mo pe musimi mona betala nga insemina yana nganda kuti basoda bakanga na bango mona baninga abimi na bango nga pe sikunota sina bina bengi ya esala bien ti no vana kana ba mo siba lembe obima kende mo pena bimi nanga na yo zonga na kwa pe olala ndaku tena butango sina zo ineti na moyo na butango lisusu na kena nga lisupo na mesa na nga deja na kona nga olala nga ndaku. OK, d'accord, merci beaucoup. Ya Ange, je pense que qui peut-être aime soye kama les kasala to monaka bimaka. Je pense que tant on lobana monozo le la ozonixam tout ça fait très mal. Tozo soit solution. En tout cas aujourd'hui on va prendre la solution pour ces enfants. Papa Thomas, avant nazongela ya rit na ya Ange olobini par rapport à nos enfants. Basala nzambe. Ba parents ceux qui batu bakufi bana bakoma ka bandoki to ba papa bola mama ba bazalaki bazaye bandoki te to ba papa na bango bakufi bandoki également basala nzambe so ba memi basala nzambe ba memeli bino bana toujours la sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe? Le bana belé batoni na babala à cause de ça. Merci beaucoup maman Wichi pour la question. Nzambe si vision après ça rappelle provision. Je crois eloko wana biso en tant que bana nzambe to sosola ngo malamu te. Nani koloba nini par là? Nayoki malamu bande konanga mibale ndenge balobi que soit disant basala nzambe
bakangi bango kindoki bango moto bobomi baparent ceci cela nyonso wana balobi boni nzambe mukolo mokili apesi vision ke bana baza bandoki me nzambe azangisi moyen ya kolongola bana kindoki wana mpe nzambe kaka non tozala moins sérieux na makambo des fois tokoma kokimela makambo ebele na kombo ya nzambe oyo eza nango nzambe te soki omoni noke mpona sutire mbongo na kati ya libota oyo esengeli na créer séparation yaka noka na kimia nyonso senga parce que c'est biblique bible elobi soki osengi bakopesa yo yaka osenga oleke oseme séparation na kati ya bato siko bana baza na kindoki babomi baparent bino mpe bato yango oyo boye kobenga na bato boyebi mpe nzambe te bandimi kaka bapoma baparent na bango oyo bazwaka soin na bango me na kindoki esengeli mpe balia mpe libota mobimba te parce que makila oyo eza ya famille ekutaka trop cher na kati ya monde spirituel siko kindoki na bango esuki kaka na papa na mama balie basilisi wana esuki siko ndoki mpe lokwa azaka rankinye ndenge mpe bobengani bango na ndako bazongeli bino te batiki bino babi te lokola kindoki na biso ebandosala makasi ntango toza na ndako nde yango non totika kosaka na komba nzambe eloko mpe na papa to bapapa aleki bapapa kulutu atata mwasi nyonso oyo eza conséquence ya kolula biloko ya ndeko yango ozomona ke ntango ozana na bomoi luka obongisa mpe avenir ya bana na yo parce que avenir ya bana ebongisama nde nini luka mosala wana nde yango ekosala yo mutu lobi po bakindoki ebele so olandi bato ebele batretaka bato bandoki la plupart ezalaka bato bazalaka na mpiaka yo somona famille ya bariche papa moko boye aza ne milliardaire aye akangi ndeko nde moko boye aza pauvre akangi eke aza ndoki ezalaka te mpo anini esalemaka te c'est parce que mpiaka ekreaka mpe d'accord mpiaka ekreaka ene na kati ya motu c'est ce que oyo nakoki koloba eza bapapa leki oyo bino bato bozosala makambo ya lolenge oyo bapapa kulutu bozosala makambo ya lolenge boye bokanisa mpe ke boza mpe na bana babi tout se paye ici-bas yo peut-être lelo osali bana ya ndeko boye banzaka mpe lobi baoya yo bana ntango yo kozala te oyebi lolenge bakotraite bango parce que soki na génération ya bana no basali bango te yebaki même ata troisième génération après yo bakosibisaka mpe kaka makambo ya lolenge oyo donc mbuma oyo ozolona lelo yebaki elobi okobuka ya merci beaucoup Thomas okoko oloba nini mpona bana biso tellement baza blessé donc instable okoloba nini okopesa bango conseil ni bayaya ya rite ya ange étant qu'un papa étant que serviteur nini oko réconforter bango bon oyo nakoloba je crois na obanda nano na ya rite yaya moni mokili toza nango eza mokili ya makambo ebele makambo eza ebele na mokili oyo eza tanto bakozala balukaka mutu na yo na molili na monde ya molili baoluka mutu na yo lolenge malamu ya kozwa yo ese bakotiso na kati se na kati ya vie wana nde okozala na facilité yake ozala livre na kati ya monde wana po bazwa mpona koevite kokende mosika nayebi ke ezosala pasi komona papa aboti bino
pe atiki bino na bolenge nyonso. Nabi kezo sala pasi mingi. Mais au-delà de tout, nga koki kotalisa o ete topesa confiance pa Nzambe. Parce que Nzambe nde mutu apesaka solution na makambo nyonso. Mukanda Nzambe etalisi nga ete aza tata ya bana itike lokola bino nde boza boye. Apana bino ezali Nzambe. Parce que tala, malgré quelle que soit circonstance ya vie ou bomene, mais Nzambe wana zopesa bino kaka bomoi chaque jour. Santé oza nango oyo eza bana mususu ya bazana bakati ya ba famille ya malamu ou bazana mbongo, mais bazana santé ya lolenge oyo te. Ke malade eza tout le temps na kati ya famille wana. Mais Nzambe na mawana ye abateli yo ndenga abateli yo boye. Yango nga na kosenga yo antake mosala ya Nzambe. Moni vie wana banda kosala comme étant vie ya pasi, po sala kindumba, po zwa mbongo, po bolia. Na kosenga yo otika yango nanu. Soki otiki yango, je crois Nzambe apesaka solution akozwa charge ya vie na yo. Yarit. Nayoki papa. Nzambe akozwa charge ya vie na yo. Ok, merci. Et puis pona ya ange nayebi ke baka o nyonso moto asibisango makasi pe choc makasi eza yo. Parce que ti yango esalemaki yo omo ezalaki deja na mwa conscience ya koyeba makambo ndenge ezoleka. Na kosenga yo kaka o encadrer leki na o malamu. Nzamba kotika bino te. Nayebi ke nangu ambe wana na bolingone o lo ya biso bana na ye akotusha ko ya malamu po azwa peswe na bino du point de vue physique. Biso pe en tant que basali ya Nzambe na ko soutenir bino pe na nzela losambo. Parce que nayebi ke effet ya koleka libanda kolekisa temps ebele libanda mokili etondi na makambo ebele ya mabe. Tokoza temps ya koprier nayebi ke Nzambe ya lola wana akopesa bino kimia, akopesa solution na makambo o nyonso ezotungisa bomoi na bino. Yango o nakoki koloba mama Wichi. Voilà, merci beaucoup Papa Thomas. Je pense que bandeko bozolanda biso tant tozo senga ka demande de soutien pour na ba orphelin tozo senga ka yango pamba te. Ezala ba makambo to kokutana nango na bana soki na yebisi bino bokondima te. Ndeko nanga rit ndenga azawana azaka ye mokote. Il y a de cas oyo bana baza exposé, menacé, même na bala bibali oyo bazana ba kisi. Bazo kushaka na bango, bazo tikila bango ba esprit. C'est ça. C'est tout un travail qu'on fait. S'il vous plaît, aidez nos enfants. Soki tobeta mbela pamba te. Yarit a besoin de la vie. Azan a besoin comme un mutu lobi. Soki papa na ye kei, mama na ye kei, yozo landangai, maman, papa, okomi mama Yarit. Okomi papa Yarit. Okomi papa ya ange. Okomi mama ya ange, ya ange. Soki bokoya na soutien toko senga butu moi, bosunga bana na biso. Bosunga ba orphelin. Bosunga toyebi tina ni tozoloba bongo. Intérêt ezate. Otokozwa bana. J'ai aussi beaucoup de choses à faire. Mais pourquoi nous osons bana tozo fanda na bango? Tozo luka to leisa bango, to encadrer bango, to pesa bango à venir à malam. Oyo ngana yo toza nango lelo. Soki bokoye na aide, s'il vous plaît, aujourd'hui bravo Jésus c'est différent. S'il vous plaît. Venez à aide, boya na obenga bino avec l'amour du Christ, s'il vous plaît. J'ai de larmes aux yeux. Na yo raposa na lela, nde nazabu. Mami so etambolanga. S'il vous plaît, naza vraiment na besoin ya aide na bino. Naza vraiment na besoin aide na bino. Yarit nenga zawana na ya ange. Soki ba kepa na ngate to luka to tika bango na papa chic. Il faut te faire déplacer bango na.
tokokende ti pa maman camarade ya maman na bango tokopesa ye merci ndenge abateli bango. Peut-être maman la camarade ya maman ya bango azosala insuffisant ya koencadre bango. Soki yari azobima déjà une semaine libanda c'est que maman aso koencadre bango te sosenga mutu akoencadre bango akolandela bango. Soit pour l'entendre avant que aide na bino ya po faut tolukela bango bisika ofanda d'abord hein. Yari ti classe yango kala mingi te rapidement s'il vous plaît. Botinda quelque chose na bino s'il vous plaît nazo supplier bino. Botinda quelque chose na bino rapidement yarita banana kozonga na classe. Azonga na classe et puis il y a ange to lukela bango ndaku na commerce to sela bango ta boutique. Na obeta mbela même $1, même il y a $10, même il y a $100, même il y a quelque chose. Je pense que $500. On demande pas trop, on demande m'ké. Je pense qu'il y a calme-toi. Je pense qu'il y aura toujours la solution par rapport à ça. Il y aura toujours la solution. En tout cas, bosunga bana. Bosunga bana na biso. Nana baka oyo. Nana mwana 14 ans, violé par les soldats. Donc, vi kutu na ebité. Ye kutu papa na mama bazana bomo. Mais ba ko ozwa soin na iti. Nazana et tant osenga aide to senga ngo pona pamba te bo excusenga lelo lokwa na umeli ko insister na micro na insister parce que je sais de quoi je suis en train de parler na bana mapasa ba yako tikelanga bango ya mikie basana ba 9 mois s'il vous plaît aidez-nous pour que to réaliser yarit ndaza bo ana talent ane loko nzamba tsakati na edon oh il faut promouvoir ngo lobby. Et ça peut prendre intérêt à bana misusu boroya na simanae. Je pense que Papa Thomas, est-ce que tu as un mot à dire? Oui. Oh nakoki ko bakisaka na o tsoloba ezali. Muto azwaka soin ya bana bitike ezalo ko adefisaka ipanzambe. OK. Je crois batu ya mutema malamu basilite na mokili oyo. Bazali. Nga nazwaka ngo na conception yake bolamu o nazo sala lelo eza loko nazo na lobby ya bana na ngai parce que lobby toyebi te ndenge ezalaka. OK. Parce que je me rappelle trop tango na bando kola na bando mona papa nanga azokatisa bana ya baninga nzela azokatisa bango nzela soki prince azokatisa bango des fois ko to moni ayebisi bino non bino bozela na nakatisa nanu bano akatisi bango après ye kozwa bino bokati bokenzela. Une fois par curiosité na tuni papa nabi pourquoi oleo katisa biso bana na yo mais ozokatisa nanu bana oyo yebite okatisi bango nzela et puis ye kozwa biso na suka. Nazaki emi na réponse papa nanga pesa yinga ayebisinga mwana nanga yebake mukolonga pe na kozala te na nzela. Bolamu onga nazo sala na bana ya baninga bakosala ngo pepo na yo. D'accord. C'est-à-dire ekolobake bolamu oyo kolona na kati ya bato yango pe okobuka. Voilà. Merci beaucoup Papa Thomas. En tout cas merci beaucoup. Nous demandons une demande de soutien vraiment le plus vite possible. En tout cas s'il vous plaît aidez-nous. Aidez Yarit, aidez ya Ange. En tout cas ezamala mi bobenga papa chic, le numéro est là. Appelez même maman Weti. Mon numéro est là, plus 243 81 0027 303. Appelez Papa Thomas. Il y a 3 numéros qui circulent. Bobenga biso. En tout cas, Yarit doit rentrer. En tout cas, biso équipe technique, équipe Mombaché, biso télévision. On va faire quelque chose par rapport à Yarit na ya Ange. Il y a liboso no tozwa bango. Toro kende ti place maman naza. Bala no pananga. Soit papa chic. Les temps tolukela bango solution parce que bazan a besoin bazwa pe amour affection oyo ba parents na bango bakataki. Il y a Ange, tu es satisfait? Hein? On va trouver la solution. Ne t'inquiète pas. Solution est ça. Il y a Rit. Ça va? Oui, ça va. Sois sûr, je te rassure, ça na confiance na biso. Et koleka bien. Papa Thomas, est-ce que Kambabiso na prière pour que tokabwana kimia? Merci beaucoup. Nkolo Yesu na pesio merci.
napesaka o merci tout le temps parce que ozali malamu na kati ya bomoi na biso. Papa natikeli yo bana o mibale. Oyebisinga ete tu es le père des orphelins. Seigneur Jésus, natikeli yo ba orphelin o mibale Seigneur na maboko na yo. Papa oyebi malamu oyo bomoi na bango eza kolekana na kati ya minute oyo. Parce que biso en tant que bato toza na limitation ya komona oyo nzambe yo koki komona na kati ya bomoi ya mutu. Tika ete kime ya bonzambe na yo eyingela na kati ya mitema ya bana oyo. Mosantu na lola na yebite ozali nzambe oyo restauraka. Ozali nzambe oyo longolaka pinzoli o transformer na esengo. Tika ete loboko no ya bonzambe eza likolo ya bana oyo. Soki par plan machiavélique oyo munguna achaki likolo ya bana oyo pendant moment balekisaki libanda. Tikete loboko no ya bonzambe oyo ekangola bango na ba poursuite nyonso ya molili. Mosika na bango ba piège nyonso munguna koki kocha likolo ya bomoi na bango. Incomparable Dieu, ozali nzambe ya nguya, ozali nzambe ya bikamo, ozali nzambe o restauraka. Tikete bolamu na yo eyingele na kati ya bomoi na bango. Ndombondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Tika ete nzambe nanga a pambola vraiment bino. Soki boko sunga biso. Non linga déjà après lobby wana téléphone nanga déjà. Bapele kota mama wetinga na ngina pesa 200, na ngina pesa 300, na ngina pesa 400, na ngina sombela ya rit. Nkela école, tani sa eboye, na lingi ya anja bandoteka. En tout cas, nous sommes là pour aider à Ange dans le commerce pour que tu orienter qu'est-ce qu'il faut faire pour écouter rapidement. Donc, il peut continuer dans le business pour que Azwaka quoi de vivre chaque jour pour permettre à Balia bien Yariti atira okende libanda ko sa kindumba nzambe nanga ozanga te ko pambola bino. Merci.